doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo et les versions la musique parce que tu as l'icolo. Mawa mingi nakomona ke Congolais ndoki na ye ezaka kaye moko. Biso to kanisaki lelo soki tozui mwana mboka na pouvoir parce que to bandaki kolela to bandoko loba ke ata mbwa aya na pouvoir to sala ba marche parce que ngana za muto na fula ba combattant na France ba talon ici là bango pona ko sala ba marche. Kabila dégage, Kabila longwa te muto ko longola ye amemie contre mire hyperkit ezali Fachi béton. Ne bandil batu bando comprendre Fachi te biso to pesa qui est confiance dès le départ. To yebaki ke ako VDC Kagame ako VDC Kabila boye. Ba ebité approche. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, il fallait donc sokozo bundana mutu pour comprendre technique il faut approcher. Lelo batu ba comprendre que Fachaza fin politicien Fachazali donc moi na papa Tshisekedi moi na lion za lion parce que makambo e salé mina mboka na biso lelo soki boko tuna Kabila Kanambe ndenga komi SDF sans domicile fixe botuni makambo Fachi na kanisa ko swabino na litoi parce que andima kité na entourage ne nyoso moni ba komi ko palangana ba koma ko ya na union sacrée de la nation bon. Mais boye ba ke union sacrée de la nation eza haute javel te eza machine à laver te ozaki mwindo koto komi pembe tozo ya mbabino po boza bana mboka mais to timbela déjà bino to yebi bino président Fachi azango to bobo taza yumate akoki ko limbisa mutu mais makamususu babosa na kango te oyo bozo sala oyo bo sali Kabila atazalaki mutu na biso te mais ce qui fait le Fachi contre-temps pour ça la kandeng moko to timbeli bino to yamba bino mais tozo jimele bino tozo zimele bino donc na ndenga jeté esprit à congolais na ebité Fayulu pas changer na ebula comment na calme parce que na koyi kotika ngote lelo na olobela ngo susu muta a diviser bato ezali Fayulu ne bandeli azoki bato ya esprit faible allez Kolti makambu ya tribalisme na kati makambu belé na epsa bino ke Fachi koza tribaliste te Fachi za kinois donc na bachi totanga na bekolo belé oyeba ku te ke masa na bino azala kasoki mungala soki mukongo soki mushwai to oyeba te toza ba kinois à moins que les mukomso ke pa na bango ke mère na bango pe pa na bango zo bo rangwaka o comprendre mais Fachi ko ki koza la jamais tribaliste jamais. Mais si j'ai n'abisso à l'élo, donc vraiment de bomoni na titre polémique ou eza ko enflé na kansi siko et kitika mamuke mais et c'est ça qui ko enflé té semaine dernière sur cadeau au président de la République Asali ba Léopard. Neb Sarabino président de la République nabiso Azali Mutu o soka promettre Asali la Congo. Et puis c'est pas nouveau. Président de la République, pour rappel, bon, mon qui président de la République, c'est que Léopard, l'élo vraiment, ce qui, bon, eu qualification, bon, même après 52 ans, bon, même Léopard dans la Coupe du Monde, et là, on a surtout, bon, Sengangai, na ko sale la bino, c'est qui bango ke, mituka, bakozwa lupangu, à part prime na bango, alobaki yango na miso abatunye surtout. Mais si le problème est allé wapi
ngai écoute na profiter de l'occasion qui m'est offerte pour naïb sa président na babiloko au sale la baléopard après au PC bango salé la bango ba centre netu oyo ya équipe de France ezalaka nango wana au lieu soki ba yebala la na hôtel donc baza na centre na bango place ba vanda ka soki ba yeba vandi kuna donc biloko entraînement ezaka kuna o netu to monaka na France wana soki ba sélectionné yo boké ezali donc makambo tout ezakuna donc esprit na bango zalaka sur place au leba kenda vanda na hôtel bazo sala na nzela bato bazo mona batu après baké na terrain susu na stade Marti kuna makambo tout ezali kaka kuna utongeli bango centre wana donc soki ba bimi kuna bakemba mo stade esprit na bango za concentré parce que to komi na ba niveau mususu na revenir na sujet au nazali koloba polémique ebimi pourquoi président de la République ndenge mboka eza soki na guerre po ndenge mboka eza na guerre na yebi teke oyo soki adamaka na palais na ete ou bien abimaka na mwasi na ete bake otambola do po guerre ezali mutu aliaka te na bato bakombata oyo baza soki bakombata wapi na poto mutu adamaka te avandi ti guerre aussi la alakisa mosapi makambo Félix Antoine Tshisekedi aosala na guerre na ndenge azolala wana azolala ti bino bofaze bien bino boyebi ndenge président Faci afaza aza na basusi telefone elela partout aza kobunda bino eloko nini bozosala guerre wana ndenge bande banda depuis Mobutu nani akomisi Kagame na niveau oyo Faci Beton akomisi moto aza te bino bozoloba kaka pamba donc nazopesa bino exemple type pour soki tozongeli makambo susu bokolobo César Ngadi aza fasciste César Ngadi makambo to Faci amona aka malamu président ya Ouzbékistan pays oyo pour la première fois baza qualifié na mondial président na bango asali pareil apesi ba joueur na bango ba jeep basali feti ya munene donc eza eloko moko nouveauté eloko moko donc nouvelle na masolo yango na tieli bino ba image parce que biso so tolobi likambo totiaka après bino moko botala président ya pays oyo Ouzbékistan oh c'est la première fois bakene mondial botala eloko asali po na ba joueur na yeko pesa bango cadeau ko féliciter bango Nandeng Bamemi, pays n'a bon pour la première fois dans la Coupe du Monde. Donc restez connectés sur le Club au Général, on revient tout de suite. Bino moko boitolanda na ba image bomoni yango parce que ceux qui na lobaki ka boko lobaka César Ngadi yo kaka boy makambo tout donc et puis nazo mona donc je préfère taire les noms na ba radio moko yebani makasi ba journaliste ba vandi bazo kama na habite ceux qui bango ba botami les loka lobby bisoto mona n'époque à Mobutu na 1974 ezalaki donc Mbalamoto bimi donc champion d'Afrique na Égypte to gagné Égypte Mbalamoto ezalaki ceux qui bimi champion d'Afrique ou un éliminatoire Coupe du Monde ezalaki na te automatiquement OK ko représenter pays na Coupe du Monde donc Congo na biso ezalaki n'époque on a Zaïre donc ezalaki pays oyo ya batu mwindu ya Afrique noire ya ko représenter donc Afrique na Coupe du Monde président de la République na biso na époque pour batebele ba kenso ba kei ale Mobutu akoma exemple do ya salama kamutu malamu boina boso boke ale okofuka makuna na tombo na ekuna na Maroc na tombe na ekuna na Maroc donc bozo kaye exemple na makamutu biso to bete ke Mobutu donc na makamutu azalaki mabe Mobutu to ça exemple Mobutu apesaki ba joueur ti le longa classement wana ezalaka na mutu na ngai ni gardien Kazadi 2 Mwepu 3 Mukombo 4 Bwanga 5 Lobilo 6 Mana 7 Mayanga 8 Ndoza Mavubo ben Kibonge 9 Ndai 10 Kidumu 11 Kakoko donc etikala biso na mutu président pesaki bango na époque wana eza ba JBT ba VO bozomona na photo président pesi bango na banda ko mona kansi endoza na kansi na Lembabo ba pesa bango ango
ezalaki na problème sikoyo ekomi oyo guerre ezali baminduki oyo na baarme oyo président azosomba ese bino mutu bozosomba minduki ezali guerre eza kuna bato bazokufa nzala na eo Mobutu apesaki baléopard oyo bato bandokufa nzala te oubien tozalaki pays moko développé sikoyo tokomi pays sous-développé botika bamakambo oyo ezanga ntina kaka likambo moko bosoki esalami na ndenge moko eke na ndenge malamu il faut bino bomema ngo na bamarke moko boye président prometa président soki apromete mutu boyeba lelo et puis bato bayebi président bakoyebisa bino président soki apromete yo abosanaka te soki aboyi likambo akoyebisa aboyi mais soki aprometre yo yebaka ke akosala likambo apromete yo mais nazo comprendre te baléopard baprometaki bango bakopesa bango ndaku na mituka lelo président apesi a réaliser promesse na ye ekomi mabe nayebisi bino président ya Ouzbékistan asali yango Mobutu na 1974 asalaki yango sikoyo bino mabe nini bozomona oyo président Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beto asali mais bozomona te ke donc Fachi azoyaka na Lupemba 5 ans déjà tokende te na Nations Unies kuna to ndo za te tozali donc makambo donc nyoso tukaka ya bien ezosala makana lere ya Fachi Beto bo bando critiquer arena ekangami bayibi bambongo lelo mboni arena on ndenge zokende ngosila bolo balisusu donc nazo comprendre te congolais donc motema mabe moko donc boza donga penza boza ba jaloux ya ba léopard boza ba jaloux mais so bon bolingi bino pongo beta bale ba pesa bino ba mituka oh président de la république yo kansi ba jouer wana mutuka esala bangoni ba mbongo bazoka na ba club na ba ko so mituka te mais ezali sine moko boye président sali le temps azotala mutuka na obi apesa ba parane obi abombi autant tant to gagnaki Jamaïque tozalaki qualifié pour na coupe du monde tala cadeau ba pesa biso arolakisa banana arolakisa batu misusu mais bino eloko nyoso tu mabe oyo te bomoni bino batu oyo bozokota ba contre tabo ibake Félix Antoine Tshisekedi aza nzambe Félix Antoine Tshisekedi aza na mission divine pour na mboko oyo tant qu'asilisi mission wana te akotika bokonzi te ezali pasi na mawa na motema vraiment komona congolais ndoki ya congolais esprit mabe na yebi te soki mutu apesa biso esprit na obi aloka biso akenda wapi toluka ye topesa ta mbongo alongola biso esprit wana congolais alingi moninga na ye te congolais aza chauvin te congolais donc makambo tu mabe kaka mabe ezala présence ali bo mabe mais nzamba ako confondre bino. Nous allons maintenant passer à notre rubrique RVA News. Na moment oyo tosali table rase soki mwa kokoso to mwa likambo ezalaki entre biso tobwaki yango kuna na fleuve tosangana mpo tosala mosala oyo tata mokonzi ekolo apesi biso toyokisa ye soni te tomatisa RVA ekende liboso. Naza koyebisa mpe naza kobandela na kobeta sete koyebisa bandeko nyonso ya RVA place bazali likambo moto na moto kote bino nyonso boza bana ya ngai ordre na ngai eza polele likambo ezali boye tosololi po te tobongisa entreprise na biso ekende liboso eza bongo te. Na rubrique na biso ya RVA News avant na banda yango nazali koyebisa bino que DG Louis Blaise Londolé Lokoyi azali friand na ba critique na bino ba observation na bino ba suggestion na bino pour na bonne marche ya RVA parce que arosala nyoso tout ye moko te azali mutu azana ouverture d'esprit aza mwana poto donc azali mutu moko to moni be esprit to golo bango te to lobi te ke soko za mwana poto leki bato akisasa mais mwana poto
azana esprit moko boye ya musala na esprit moko boye ezali awa na Kisasa te na Congo te. Donc RVA vraiment na zoep Sabino président de la République asali choix moko ya malamu ya ko maintenir na poste où il y a DG, il y a RVA, lui Blaise Londolé, parce que pour rappel, Boebi, lui Blaise Londolé a sali étape surtout azalaki nakati membre ya conseil d'administration, assis wana aleki DGA, assis wana aleki DG. Donc a sali escalier surtout pour comme on appelle wana donc azali mutute ke abimi soki wapi ayebi masolo. Et puis en tout cas Nazep Sabino Boza a déjà recepé là. Beaucoup mona makambu oyo ko salama na RVA na ne salamate. Et puis boyeba makambu surtout wana ezali boule il y a président de la République donc lui Blaise Londolé DG azali ko suivre à la lettre ba idolo oyo président de la République azali ko pesaye on a bomoni ke musali ezali ko kende malamu. Donc bo bloquer bo mesana na phrase na Nazep Sabino bo mesana nango avec le DG Louis Blaise Londolé, rien ne sera plus comme avant. On a aéroport surtout, il y a Congo, en particulier, il y a Djili, et puis il y a Katia RVA. Donc, Tobandi, pour nous relaxer, pour botter la piste, il y a aéroport international, il y a Djili, ils allaient répondre à la norme internationale. Il y a organisation de l'aviation civile. Parce qu'avant, nous surtout, parce que nous avant, nous surtout, nous avons déjà que l'aéroport on a vu que les keba ils ont norme parce que audit moko et que ça la maïsa déjà que ça les mais si ba pesi ba résultat moko positif ba résultat moko avant ba conclure ça ba résultat moko encourageant satisfaisant. Audit en aussi nanté donc na côté aéroport Anzili déjà ba moni déjà ba masolo na relaxabino ngo réunion mo salamaki na vice-premier ministre Bemba pour bomona ke makambu avec le DG Louis Blaise Londolé ezali musale ezali ko salema aéroport Anzili ezali ko changer tozali ko relaxabino bota la piste ya aéroport na biso international Anzili ba eki ko sala contrôle pour bomona ke ba paroyo bati. Ils allaient vraiment dans la norme internationale. Donc, restez connectés sur Reclebois Original. On revient tout de suite. La piste de l'aéroport international de Djili à l'heure de la modernisation. C'est ce qui justifie l'installation de ces différents équipements d'aide à l'atterrissage sur financement de la Banque mondiale. Sur place, à bord de cet avion labo, une équipe sud-africaine a survolé durant 2 jours la piste en parcourant l'espace aérien de la ville de Kinshasa dans l'objectif de s'assurer du bon fonctionnement des matériels installés. Voilà, ils émettent des signaux. Quand l'avion capte ces signaux, ça peut lui donner l'axe. Il capte les signaux du glide, ça peut lui donner la pente. Il capte les signaux du DMR, ça lui donne les points. De telle façon que même s'il y a mauvais temps, même si les pilotes ne voient rien, il peut y atterrir. Il suit seulement les signaux radio et il atterrit. Fini donc la peur des intempéries. En cas de mauvais temps, voire de visibilité réduite, le pilote ne suivra que les indications données par les émetteurs et donc l'atterrissage est fait en toute sécurité. Ces équipements qui sont des aides à l'atterrissage des ILS doivent donner des indications précises d'alignement de l'avion sur la piste s'il vient pour l'atterrissage, pour qu'il soit correctement aligné par rapport aux informations que lui donne l'équipement. Cet avion labo va amener les techniciens à bien fixer l'axe des pistes par rapport à l'information que donnera les équipements. Une grande première à l'aéroport international de Djili, concrétisée par la Banque mondiale sur financement du projet de transport multimodal par son unité de projet basée à Kinshasa. À la fin de cet exercice technique effectué par les experts de la société sud-africaine Flight Calibration Service en collaboration avec la firme Thales, un certificat de calibration a été remis au commandant de l'aéroport international de Djili. Bino Moro Boiti Olanda, donc aéroport on a vu sur Djili et comme il y a euro, il y a modernisation, il y a Rosakanate Bino Moro Bomoni. Vous allez comprendre que la vie est avant DG Louis Blaise Londolé. Bon, mon biloko bazotia, ils allaient à l'aéroport, nous surtout à Mokili.
Donc ils ont la brouillard, ils ont la moulili, donc pilote à kokita na e pepele. Liboso ba no mona aéroport na biso le mbulo zo mona avion zo baluka likolo moyen avion qui te parce que visibilité ezate Mexico donc visibilité ezalate avion ekokita na ba passager nyoso bazana kati pepele donc nyoso tout ani zo kota na cadre ya sécurité oyo esengi organisation et aviation civile les sengana ba aéroport nyoso tout boyebi ke ba avion na biso ezali ko kensu poto te to banda toke Afrique du Sud Benin après siko ba avion na biso et ko banda ko kende na poto siko audit wana il faut eleka déjà malamu siko après 50 ans nazo sabino ce n'est que le début du commencement. La meilleure est à venir après 50 ans aéroport ya Mbujimayi. Et il y a un aéroport, il y a une norme internationale, l'aéroport n'est pas il y a pas après 50 ans, dans le bougement aéroport, il y a la guité, Boutala Binomoko, Nabilili, beaucoup Sepela. 50 ans plus tard, il fallait attendre que l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, afin d'assister à un aéroport au standard international en Mbujimayi. Ces mots forts, affectueusement prononcé par Romain Tinyama Mokishi, commandant RV Mbujimayi au Kasaï oriental, a marqué la fin d'une ronde effectuée samedi 4 avril 2026 dans des différents chantiers dont les travaux avancent à une vitesse supérieure. En sa qualité d'un homme de terrain, le numéro 1 de la RVA en Mbujimayi a comme d'habitude sortir de son bureau à ses jours pour une supervision des travaux afin de se rendre compte de leur niveau d'exécution. On a remarqué que la tour de contrôle est exécutée à plus de 90%. Il ne reste plus que le dernier travaux de finissage. On a remarqué que le nouveau tarmac est exécuté à 96-97%. Il reste plus que le marquage. On a remarqué que la centrale électrique est aussi achevé à un taux d'exécution de 90% au-delà. Et il y a aussi la caserne anti-incendie qui est dans les 95%. On attend le finissage. Nous sommes passés au champ solaire qui est dans les 98, où on attend que le transport d'énergie. Et on constate que sur la piste, ce qui est en train d'être fait maintenant, ce sont les travaux de balisage. Et après, on va placer le reste des équipements de navigation. Donc, c'est dire que nous sommes vraiment en pleine évolution de la modernisation qui a été lancée, n'est-ce pas, par le chef de l'État, avec la bénédiction, bien entendu, du directeur général. Débuter cette visite de supervision à la tour de contrôle et la boucler à la plateforme de l'aérogare pour Romain Tinyama, il y a de quoi glorifier le chef de l'État. D'abord, dans un premier temps, nous remercions le chef de l'État pour avoir songé, n'est-ce pas, donner cette infrastructure à la population est-ce-kasaïenne et puis, bien entendu, qui sera gérée par la Régie des voies aériennes. C'est dire que il y a 50 ans qu'on avait travaillé sur cet aéroport et voilà que 50 ans après, on nous donne une structure aéroportuaire digne de ce nom. Ici où nous nous retrouvons, c'est sur la plateforme de l'aérogare et cette structure a commencé depuis septembre 2025, se terminera sûrement vers septembre 2027 et c'est le module national de l'aéroport international de Mbujimayi Bipemba. Je pèse bien mes mots international parce que nous sommes, n'est-ce pas, en processus de certification comme aéroport international. Et à ce stade, je peux dire que d'ici une année encore, je crois que l'aéroport aura un visage entièrement changé, une métamorphose complète, avec une piste qui va aller jusqu'au-delà de 3000 mètres, n'est-ce pas, passant en viaduc sur la nationale numéro 1, c'est-à-dire créant un tunnel en bas,
Et nous sommes très rassurés, bien entendu avec l'aide du Seigneur, de pouvoir y arriver. Il faut les signaler. Avec ces travaux de modernisation en cours, l'aéroport national de Bipemba a déjà éliminé environ 60% de la non-conformité qui pouvait l'empêcher d'être certifié comme un aéroport international. Bino moko boito landa na lobi bien après 50 ans. Donc bozomona bino moko ezali makambo ko sakana te na epseki bino ke DG Louis Blaise Londolé azolanda idolo ya président de la République ayena moto. Donc makambo tu ezokene malamu donc bokomona ba aéroport eko koma partout après 50 ans. Aéroport Yambujimai est commis opérationnel et puis botalango ezali na ba norme moko international et puis siko na epseki bino ke audit ezali ko sala mana moi o ba pesa ba conclusion nyoso avant ça la conclusion ba pesa rapport définitif donc vice premier ministre Ayambaki comité oyo ya OACI oyo ezali organisation ya aviation civile oyo etalaka makambo to ya ba aéroport sécurité makambo nyoso tout elekaka kuna soki bango bayabi ke non batibino na liste noire boko sa te boko sala eloko te bango fait audit wana ezaneti donc baye ko sanit enquête moko boye baye ko sala donc ba vérification à makambo donc bango soki makambo eza bien bomona ki dernièrement to lakisa bino ba matériel yo yemoko DG Louis Blaise Londolé akendaki sur place kozwa na aéroport ko yamba yango po ekota na aéroport international Nzili peke ne pe na aéroport oya Luano ya Lubumbashi ata na kati na salle VIP aéroport ndenge komi kitoko ya kosakana te tutela ki bino message ya mama oyo fréquentaka aéroport ndenge lobby parce que vraiment oya kondima Louis Blaise Londolé était DG loba zakaka motema mabe parce que musale zali komona tokolakisa bino avant fin ya audit oyo kosalama na aéroport na biso Nzili na ya Luano donc bokomona ba premier résultat eza déjà positif peu encourageant donc ndenge ezali déjà okene ba monde déjà que en tout cas aéroport na biso Nzili ba okene pe na Lubumbashi ezali vraiment na ba norme oyo ezali kosenga organisation de l'aviation civile. Donc vraiment, toujours l'acceptation de l'image, la vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Zali, ministre des Transports, Ayambaki, Batu Oyo, Zali Kosala, audit, il y a aéroport Nabusso, il y a Njili, il y a Luano. Donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Situation préliminaire positive de l'Organisation de l'aviation civile internationale intervient dans un contexte où la République démocratique du Congo cherche à améliorer la crédibilité de son secteur aérien. Longtemps affecté par des insuffisances en matière de sécurité et de supervision, le progrès relevé traduisent les efforts engagés par les autorités sous l'impulsion notamment du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba pour aligner les standards nationaux sur les normes internationales. Ces avancées pourraient renforcer l'attractivité du pays auprès des compagnies aériennes internationales et des investisseurs en facilitant la connectivité et en réduisant les risques opérationnels. L'audit a commencé depuis le 18 mars et aujourd'hui le 30 mars, c'était le dernier jour et l'équipe d'audit est venue rendre compte à son excellence monsieur le vice-premier ministre des premiers résultats préliminaires obtenus à l'issue des audits qui ont été effectués non seulement au niveau de l'administration, au niveau de l'autorité de l'aviation civile, mais aussi au niveau sur nos aéroports à Kinshasa, à Lubumbashi et des autres services de l'État. Toutefois, la mission des suivis dans un mois annoncé à Lubumbashi sera déterminante. La finalisation des infrastructures critiques, comme le mur de clôture de l'aéroport de la Luano et la consolidation des dispositifs de contrôle conditionneront la validation définitive de l'audit. Le Moro Bolandi, résultat satisfaisant, donc c'est vraiment positif. Audit wana déjà ndenge ba masolo bino boni aéroport ndenge komi eza jeté ezali donc vraiment résultat ya audit wana ekopesa magara ya bien déjà ndenge déjà bakutanaki na vice-premier ministre ministre des transports Bemba balobi déjà que non eza vraiment eza déjà c'est bon donc wana news ezali musala ezali ko salima à partir il y a confirmation il y a Louis Blaise Londolé na poste na il y a DG il y a RVA donc vraiment
bozala déjà ya kosepela parce que eza komonana déjà mosala oyo ezali kosalema na RVA avec DG Louis Blaise Londolé. Ndenge nayebisaki bino tout au début de mon émission, DG azali mwana poto, azali un esprit mabete, azali motema déjà malamu ye moko, et puis azana ouverture d'esprit. Musala ya RVA et okene malamu na bino pe na kati. Oyo amoni eloko moko basali ye ya mabe na aéroport. Oyo amoni eloko moko ezali normal te basali ye soki na aéroport nyonso tu ya mboka na biso numéro na ngeza wana bobengi ngai boyebisi ngai yango tokolukela bino solution parce que ndenge nazoyebisa bino bo retenir phrase oyo avec Louis Blaise Londolé DG ya RVA, rien ne sera plus comme avant na ba aéroport nyonso tu ya mboka na biso. Donc tokomi nasuka ya rubrique na biso ya RVA News tokokuta na bino na mbalasi mapoto pesa bino ba information au etali RVA. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Na moment oyo tosali table rase soki mwa koko so to mwa likambo ezalaki entre biso tobwaki yango kuna na frevo tosangana mpo tosala mosala oyo tata mokonzi ekolo apesi biso toyokisa ye soni te tomatisa RVA ekende liboso. Naza koyebisa mpe naza kobandela na kobeta sete koyebisa bandeko nyonso ya RVA place bazali likambo moto na moto kote bino nyonso boza bana ya ngai porte na ngai eza polele so likambo ezali boye tosololi po te tobongisa entreprise na biso ekende liboso eza bongo te. Après rubrique Nabiso RVA News, siko tozongeli sujet Nabiso oyo to bandaki kolobela ya ba cadeau oyo ba léopard ba zui par président de la République. A prometaki bango a saleli yango mais ekomi polémique congolais na yebité eloko nini congolais alingaka. Président de la République a promettre a réaliser promesse na ye ekomi likambo. On dirait eza eloko moko ya sika bato yo le musu babota misima batala Marc Tango Léopard na biso ezwa deux coupes d'Afrique na 68 na 74 donc 74 Léopard président de la République na zong sele bino so ba photo botala apesa ki ba Léopard ndaku na voiture chaque joueur na staff bazwa ki yango ezelo ka sikate bino musule mususu bomoni ona nute toyebisi bino ba image wana puis président ya mboka oyo Ouzbékistan oyo ba se qualifié pour la première fois na Coupe du Monde. Président na bango pe apesi bango ba voiture. Boza komona ngo na bilili ezali loko moko ya sikate. Botika bilobela, botika makambo ya buzoba oyo bozali koloba. Ezangati na bo profitation kalika moko mukale. Bokoti polémique oyo ezangati na ezanga mutu na makolo. Donc tokomi na suka ya émission na biso ya le londe na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. So tokomi na suka bobi base totikaka ngote donc vraiment base avant to banda yango na kopesa bon et joyeux anniversaire na leki na ngai Gigalé, donc le rassembleur à Bana Montikil, Yemta Sangisa Bana Montikil. Donc Gigalé, merci à trop. Donc naebi qui anniversaire et le kamalam ou pe le kaki malam ou naebi yo depuis Paris fête l'anniversaire au monde au salon 10 fois. Gigalé a fait anniversaire ça dit 10 fois anniversaire fête ici la raté. Donc vraiment si ko Gigalé a comment na kisasa netinga vie na ye to koma na biso na kisasa po na kotia maboko na président de la République po na kovanda pe na mboka na biso. To bandi siko ba remerciement na biso to banda toujours na honorable Jean Moutala na Londres na moi si na honorable Jean Moutala merci à trop toujours na kati à Londres. José Kanaki Kakamene l'ancien Bogart toujours na kati à Londres. Olivier Massamba na moi si na Olivier Massamba merci à trop to kena kati Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu merci à trop to keisiko na kati à Paris pour na repesa le président Bob Massala vient nga le président Bob Massala merci à trop
toujours na kati à Paris, le Stéphane Jocol, le Parisien, mon cousin préféré Stéphane Jocol, le Parisien. Merci à trop, toye siko. Awa nakati ya kin, na kope sambote na bamasa na ngoto uita poto, toye ko s'installer awa na bandara toujours na Jean-Roger Ebenga papa, Ebenga na mwasi na Efani, merci à trop. Jean-Claude Kaniki, John Kaniki, merci à trop. Christian Matondo, merci à trop. Narcisse Kalamba, merci à trop. Jean-Lucien Cham, merci à trop. Donc vraiment, on est ensemble, l'équipe est complète na kati ya Kisasa toke ici na kati Afrique du Sud pour nous sa petit frère propre Roger Bamba, merci à trop na kati ya Captain tokopesa mbote na le petit nangai les témoins oculaires José Batessa Ekila, merci à trop que lisusu na kati ya Paris pour nous sa petite sœur propre il pas fêté qui anniversaire na ekalate donc Agnès Mababa continue kotia mabolongo na yo na sepo na mboka na yo pour na président de la République Agnès Mababa, bon et joyeux anniversaire aussi à toi. Zongi lisusu na kati ya Paris pour na repesa Chai Mokenge, Chai wa balenge la mon voisin Chai Mokenge, Chai na mama na biso Chala, merci à trop. Boyebi to qui sera toujours na Paris na Dokotolo na biso Jean-Paul Jamba Kaoudi, merci pour la émission na parlo santé p na nyosotu au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette très belle émission que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arrozoa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. Voulez-vous vieillir avec les cheveux noirs même à plus de 80 ans? Si la réponse est oui, alors vous êtes sur la bonne adresse. Car la crème hortensia, la pommade hortensia, le savon hortensia et les savons Zizi sont la solution pour parier à ces défis. Pour le point de vente, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour plus d'infos, contactez les numéros, les adresses e-mail et le site internet Siaptech. L'apparition de cheveux blancs est l'un des soucis majeurs de beauté, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les premiers cheveux blancs sont difficilement acceptés chez certaines personnes et génèrent souvent un état de déprime, surtout chez les femmes et chez ceux qui à 30 ans déjà ont des cheveux blancs. La crème hortensia, la pommade hortensia, le savon hortensia et les savons Zizi sont des produits anti-cheveux blancs et anti-barbe blanche faits à base de plantes naturelles. Ils sont utilisés en prévention pour empêcher l'apparition de cheveux blancs et comme remède pour faire disparaître les cheveux blancs déjà apparus afin de restaurer la coloration naturelle des cheveux comme au jeune âge. Pour le point de vente, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour plus d'infos, contactez les numéros, les adresses e-mail et le site internet Siaptech. Nourrissent les cheveux en profondeur, hydrate, revitalise, adoucissent, protège, élimine les pellicules, préviennent la chute et promeuvent la pousse des cheveux, tout en un seul produit. En plus de cela, le savon hortensia lave et nettoie les cheveux en profondeur. La crème hortensia, la pommade hortensia, le savon hortensia et les savons Zizi, c'est la solution. Ces produits, c'est la différence. Pour le point de vente, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour plus d'infos, contactez les numéros, les adresses e-mail et le site internet Siaptech. Avant de continuer, nazali ko recommander bino ko télécharger application moko et ko servir bino ko sala ba transfert ya mbongo à partir ya Europe bozotinda na bato Afrique boyebi ba transfert wana nyoso tout donc Western Union MoneyGram Ria pour ne pas faire leur publicité ba frais ezalaka mais oyo ngai nazali ko recommander bino ezalaka na ba frais te kombo na yango tap send ba frais ezate nazoye sabino donc nga na salela ngo ba frais ezate et puis avantage nango déjà ba frais ezate obima nanda koute o salela ngo partir kaka ya ndaku na yo via internet
via téléphone na yo. Donc na téléphone na yo kaka otindeli mutu azali na Kisasa. Soko otindela otindeli mutu $500, $100, ozana ba frais na quantité. Otindi yepe directement awa a se déplacer pété a ozaka téléphone na ye ake na coin na ye a bendi mbongo ezakuta makamte ke o identité o boye ezali na masolo wana nyoso tuté eza vrai cop mais pour pe bo bénéficier na avantage mususu kuna il faut tcha code promo okomi César 3768 wana eza code promo oko bénéficier na $10 na kati de so ngotinde la mutu 100 otinda na okaka 90 babakiseli yo $10 à partir ya $20 ya envoi tap send au télécharger ngo na bino avantage nango ezali okobimate au sala ngo à partir ya téléphone na yo et puis ba frais ezalité donc na sengi na bino nyoso tout bolanda ka 5 minutes bo télécharger tap send pour na ko sala ba envoi na bino ya mbongo. Sepela TV ezali décodeur ya banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o collection ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois obengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia c'est mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosaka na biso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Vous êtes à Kinshasa et vous cherchez une agence immobilière fiable, professionnelle et expérimentée. Oracle Business, votre partenaire immobilier de confiance, met à votre disposition une large gamme des services, vente de parcelles, concessions, fermes, maisons et même de voitures, location de maisons,
appartements, bureaux et véhicules selon vos besoins. Conseil immobilier personnalisé avec des experts certifiés du domaine. Gestion immobilière complète pour particuliers ou entreprises. Et un service d'architecture pour vos projets de construction sur mesure. Chez Oracle Business, Nyon Suizé à Koteka, sans exception, tout est à vendre ou à louer selon vos projets. Nous sommes situés au numéro 338, route Nzolana, quartier Lukunga, dans la commune d'Engaliema, référence arrêt Parc Délai. Oracle Business travaille en collaboration avec Humo Congo Hôpital, sous la couverture du ministère des Affaires foncières, garantissant des démarches légales, sécurisées et transparentes. Visitez dès maintenant notre page Facebook Agence Oracle Business Mapango Yakoteka. Oracle Business, l'immobilier autrement. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.